Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir, bon week-end, Nabinonio Sol, et l'autre le 21 juin, et pourquoi pas tout profiter, qu'on souhaite Bandego Babotamaki, le 21 juin, joyeux anniversaire. Waouh! Bonjour, bonsoir, les sous shalom, famille Libota, shalom, Bampoichou, vraiment, tant on a zongé les bino li susu na okyo lo bate ke non nazana esengo non c'est na bino nazana esengo na kosi na moni ba appel na boni ba message na moni na bande mususu bazana contact na ngai te ba bengi mama BBC nini ezoleka mama BBC Pona nini boye. Je crois na outi ko sala émission moko boye kota ki na batongo wana. Moi aussi j'étais pour ya koloba ke non on uya tsaya to lembi na niveau oye komeli ça pourrait être mieux peut-être belle vie apporter peut-être décor plainte mais le quoi toza bato moko boye oyo toza na bon na okyo lo bate toza na kibonzambe toza bato moko boye oyo toyebi ata totambola ata na mwa crainte ya nzambe wana toza ata na savoir moko boye ya moke et je me suis dit na lobité pourquoi pas na bapel à bato parce que sur 100% na okyo lo bata 80% ya bato o babenginga voire même na ba commentaire depuis hier tout le monde a besoin que nos belle vie apporte décor plainte. Alors, on va d'abord essayer de partager ensemble Bandeko. Na po kwane na ko sala makasi na kota life et voilà. Premièrement, il nous fallait d'abord savoir na lundi séquence moko boy ya Nénéa. Nénéa a lobby très bien ya koba. Vous savez les comédiens, c'est juste la jalousie. Jalousie de mutezo boma awawa. Néné alobi eloko moko o eza profond alobi décor nani Jérémie alobi la que ce qui les loba comme un problème na belle vie c'est parce que belle vie a zoaka décor a chaka neti décor numéro 1 ce qui décor azana tenté peut-être ya ko tourner nde belle vie akobenga Jérémie bozolanda tout na makambo ebele na ozo vraiment temps pour le quoi na poko na koza na live bozela na chabo yo kango comme ça nde to développer makambo eze ebele décevoir nga bolanda soki lelo Jérémie ayina belvi cause za la radio wana oloba makambo Jérémie nzambe likolo Jérémie soki ayina belvi ezalaka pona décor Jérémie, soi-disant, cher collègue, Bolimbisanga, comme moi, na cher collègue. Cher collègue, ceux qui a une belle vie, ils ont la pona décor. Tout au nom de Dieu, maman n'a pas sama bébé, maman Jérémie a ebisanga. Cher collègue, a ebisa Nénéa. Tokoki konye yangote parce que il y a eu, c'était l'année passée, encore 2 ans passés, Tokyo Loba, tout le monde a chers collègues na Dubaï, voyage à Liboso na Dubaï, Néné à Ayambaye, Bilili Eza. Alors, Nini ko zangisa, a fongola peut-être mon connaît alobila Néné à Makambo. Parce que Néné a ayakape période moko ba problème et bimaka, Néné a yakako kebisa, chers collègues, na ba vérité moussous oya ebisa kaye. Alors, Néné a ayeko informé pe, ye chers collègues, na mini chodé makambo ezokende ya koloba que
soki ye yo nani yo cher collègue kobosana te ke non olobela ngai ke soki lelo oyokanaka lisusu na Belleville, c'est à cause ya décor. Alors toke nango eza na songi te ou encore pe nene atango abimi pona koloba bongo eza pe pona songi te, mais eza juste pona ko ramener savoir na ya ye chers collègues, peut-être na ko informer batu ke non décor aza mutu moko ya bien te. Les gens oublient trop vite. Yango monaka bato oki ozala bandeko na ebite so bokutana na situation oyo. Oki ozala boza peut-être ka na social boza na musala boza ka place moko boyo ensemble ka boza bato ebele place moko boyo. Eza na bato nyonso tout ke no yo kosula na bango. Oza na bato kosula na bango na ba o sula na bango te. Ce qu'on a ba o solola kana bango. Il arrive des fois peut-être boki ko bebana. Tant bo bebani wana ya ko luka siko bato yo abana ko solola na bango te po babundisa yo bien. C'est ce qui se passe maintenant là entre chers collègues na décor. Au départ, il faut toyeba ke non, chers collègues na décor, bazaka na okyo ba ke non, bazaka na rando moko ya cesse bo rando te ki mutema mabe wana ya le fait que non bazaki pembeni ya Belleville et na ngambu ya chers collègues abana kolinga relation ya décor na Belleville na ngambu pe ya décor abana kolinga pe relation ya Belleville na décor te. Bozola na makambo nde toujours expliquer na okoma place ya makambo geno ya okende na tribunal. Bozola to continuer na koyoka nenea. Parce que Belleville azaki ko privilégier yo décor keye. Azaki ko tchaye na film ce qui yo empêché. C'est-à-dire que non, chers collègues, kanda nae ezala que Belleville abandonné kozwa décor numéro 1. Donc abandonné ko placer nani décor neti abandonné ko caster ou encore na casting abandonné ko tcha décor mingi que Jérémy que yé nani wana chers collègues. Chers collègues, abandonné ko se retrouver na casting ou bien na film, c'est lorsque décor azate Belleville a zuyé lokola secours. Et ndezaki mutema pasi ya Jérémy et asalinini akenda. Nako kende nenga kenda na chers collègues biso nyonso toyebi ke non et simba kapete et sala kapé soki ndenge nini azongelaka Belleville et asengaka pardon na misu na biso nyonso babilili eza ba vidéo eza ndenge azongaka. Mais kozonga yango monaka bandeko bapekisaka mutu alingi akende. Soki asakei botiki akende. Soki pa lingi azonga bozongi sete. Pourquoi? Poko zonga na ye c'est comme si abosana ki eloko. Abosana ki eloko. Mais loko mokili yango ndenge ezalaka azongaki mais ayesuku kende. Ye chers collègues abane ko supporter présence ya décor te. Décor pe nanga muni abane ko supporter présence ya chers collègues te. Alors, lelo, chers collègues na décor, ba sangani pona kobundisa muto yo moko. Azanani Belleville. Bozolanda la grande famille. Alors, Belleville, to sil sanam ya nani. Il y a Jérémy envers Belleville et Zalarawana. Azaki ko considérer était azanche second plan na yo so ki yo empêché. Bandeko, boyoki, donc abaneki kozwa oeza oyo ye chers collègues apesa rapport et pas neneya. Soki otali neneya koloba, aolobango euta na mutema ya koloba keno nde oyo chers collègues alobela ye. Donc même pas koloba keno elle a fondé. Tozalaka bandeko soki bozotala biso, bozolandaka biso. Bolukaka bozala na sens moko ya ko sentir que non ko azoloba ya solo to azoloba lokuta oyo nene ya alobi au sentir pe que non ye chers collègues apesa ye rapport wana. Maintenant qui est perdant dans tout ça? Oyaza perdant eza décor. Vous savez pourquoi? Parce que ye chers collègues il ne voulait pas de décor pembeni ya Belleville. Alongwa pembeni ya Belleville vu que non, Belleville avec juste kakana décor. Alors, malin qu'il est, il a intoxiqué les messieurs. Et voilà aujourd'hui les messieurs à Baloli Mandoki et pas Belleville. C'est quoi? Qui est perdant? La personne qui est perdant est à décor.
Parce que plan déjà, il y a yé, chers collègues, et zalaka déjà qui non yé mouté manae abane kolinga présence il y a décor té. Nandenge abima akenda décor atikala wana abane qui ko boulé par tous les moyens comme est-ce à ko écarter décor pembe ni a belle vie. Bandeko, dans la vie, nous devons être sages. Comment être sage? Lelo batuba comment ko se séparer kaka ya koloba keno ayoka ki balobaki. Mais pas de preuve. Balobi ekendaki ekitaki. Ba relation ezobeba bongo. Siko yango moni ko kende l'école ou encore ceux que ont fréquenté église mingi parce que ezaka ate que non seulement mutu atanga kinda ko za mayele mutu muso ko za atanga te mais il est intelligent. Mutu muso pas ozala que non atanga il n'est pas sage mais en intelligence. Eza mutu muso abota mana intelligence na sagesse. Alors o ko za mutu mo bo kenda classe oza na sagesse ti. Bandeko, mais ce que vous avez moutuke non, otanga te, et que ozana katia liloba nzambe, bandeko, sagesse, intelligence, ezalaka wana. Nangina lobanini, bomoni la façon, bomoni, bobenga ngonini, bangusu, bomoni ngusu, so ki che mungu, nenge zalaka, nenge koma nenge boujaka, nde nani, nde décor. Décor, il a un problème. Il y a maïel, il y a sagesse, il y a intelligence exatée. Non, l'obélabino vérité. C'est que famille libota, il ne faut pas tout s'emporter. Sur 100%, voire même dans les commentaires, belle vie a kangisa décor bakendeko samba pour la vérité. Mais na minute oyo, belle vie a occupé ko sale langote. Malgré nga pe na baki maïla bo moto sukaki. Mais na zongi na lobité. Ce qui te roloba que no belle vie ça nini peut-être papa na biso famille libota ata na makambo kasi akeneka abasi bakangisa ta belle vie nani décor belle vie ba ki ko samba bandeko to ki tozo exposer sous belle vie. Je vais m'expliquer pourquoi tozo exposer belle vie. Justice ya Congo to yebi ndenge za la kambilinga mbilinga. Justice ya Congo plaignant tant ozo kende akena dossier na e plaignant et balukela kaye na akiza okiko balukela isusu nene na soki aza na mbongo na ye puna pas plaignant dongoli miso. Toyebi réalité à Congo. Ce que moi je vais vous dire ezanini. Chers collègues depuis Afongo la chaîne nae abundisi belle vie trop. Je crois na lobaki yango na analyse nanga ona kotisa ki na tongo na lobi non. Chers collègues a sali par tous les moyens à bimisa bato ebele pembe nya belle vie. Nde plan na ye. Ata lelo ndenge azalaka. Attendez. Bozete. Et puis bato wana oya longola pembe nya belle vie. Babanda ko linga epete pembe nya belle vie. Babanda ko linga te. Balinza wana ndenge lelo bazana ye wana. Est-ce que balinga ka epembe nya belle vie? Il y a beaucoup des histoires. Yango no bomu na bandeko. Famille libota. To telemakaka na prière. Na yoki ba doléance na bino. Ngape kutu na zaki pe na faire na zaki na ngambu na bino ya koloba ke. Na zalaki na ngambu na bino ya koloba. Belle vie, s'il s'agit maintenant parce que trop c'est trop. Amema likambo na tribunal. Mais na ekotala na bino, mwana nzamba okyo mema mutu na tribunal ya tribunal physique ite. Mwana nzambe akomema likambo na ye na tribunal alola oke au mema makambo ne pa nzambe. Famille libota, biso batu wana oto bande ko kanisa. Nga na sina longoli na retirer na nga. Botika koloba keno belvia mema ye na tribunal. Baki ko samba. Vous savez quoi? Na ofongolelo moko. Mutu oya fongoli munoko ya koloba keno. Décor alobi keno belvia pesa e poison pour que coacher là, chers collègues. Azana poto. Toyoki voite y a décor. Toyoki odiote y a décor azoloba. Siko belvia ok ko funda nani na parquet. Parce que la personne oya bimisa ki na munoko azana poto. Voya décor toyoki angote. Pour na tribunal ata soki ko kotisa dossier ba kolobake ok o wana muto alobi
Si tu as besoin de preuve, il y a des tangible. Et ça, il y a mungongo ya yé moko décor. Bon, on a dit que non, lorsque Belvia au kende kuna, ake afundi, tango au funda wana, eke batuni eloko wana balobi que non, mutu alobi, eza mutu mususu. Mais yé toyo ki mungongo na été, voilà. Belvia ko bima ridicule. Belvia ko bima ridicule. So to lobi to kenango na logique ya makambo. Belvia ko bima ridicule na tribunal. Et puis ataye moko décor nenga zawana. Azana kacha koyeba keno, bazana place o baro memaye te po. Bayoki audio na ngai te, bayoki mungongo na ngai te, bayoki kutu place nga na lobi te. Et ça là ba Paul, et ça ba peka. Alors to longola équivoque wana ya koloba keno Belvia memaye na tribunal. Soki to koloba Belvia memaye na tribunal. Belvia meme na tribunal a Lola. A memaye na tribunal ya Lola. A memaye na tribunal a Lola. Ça c'est la méchanceté gratuite qui m'ôte ma mabé. Pour chers collègues, allons moi pembeni à Belleville. Pona décor nenga zaki pembeni à Belleville que non, Belleville a zo PC espace trop et tout, ya jouaka soki kaka décor azate. Est-ce que nanga munabino, est-ce que toki ko réfléchir ensemble? Toki ko réfléchir ensemble ya koloba que non? Décor nenga zawana nanga mune pe abane kolinga pe chers collègues te. Parce que décor nanga munae abane pe koloba que non, chers collègues azo finga bela trop. Bo soutenir nga comme ça nga ndenge boko soutenir nga na osani na oningo kitisai. Parce que chers collègues nanga munae, il est trop malin koleka nani koleka décor. A mon ki que non pion pe mususu ya Belleville ezaki décor à côté la kakuna. Yeah, mutu akoboma muninga. Azala musika te. Ou encore po ba boma mutu. Ba oluka mutu musika te, ba oluka ka mutu pembeni. Pardon. Siko bandeko. Je crois ce qui na koloba ke non na zonga lisusu na makambo ya décor. Peut-être na bandaka na éclaircir eloko moko boye, mais na ko ya ko sala analyse ya critique sur ma capacité à logique parce que Nathalie Grandeur à Belleville. Nathalie décor. Décor, il est rien devant Belleville. Parce que décor, ce qui est l'autre autant, on a combat décor. A pesé tes liboso à Belleville. Décor a pesé tes liboso à Belleville. Et parce que Belleville m'a mis sa décor. Et tikali bongo. Na minute oyo. Toza na film tozo tala. Lobi totala qui deuxième épisode. Je crois na loba ki yango avant-hier. Dans la famille Libota. Tokoti tobandi film ya sika. Bo se préparer na mitu na bino, bo se préparer na ba mind na bino ya koloba ke non. Film a tobandi. Diable a ça sali déjà plan na ye. Ya ta la kasoki amoni film e bandi pona okoti sa famille Libota na désordre na nani na distraction bata la film te film yango les autres le matin. Yango nga mama BBC na ye pona oyebisa bino e bandeko. Ya sika pe ezate. Poison, bobandango lelo. Poison babandango lelo. Nga nazomona ya sikate o bakoya koloba pona Belleville. Ata décor ndenga zawana. Ndenga bimi lelo azalo kwa kande ba Seigneur. Ndenga na bimi sabor, ndenga bet na tuta. Ndenga vraiment na tuta. Donc pona ye aomona ngo eza succès. Mais eza succès te. Pona nini? Parce que ye ndenga zawana abima Nasima Belleville. Abima Nasima Belleville. Alors Belleville nenga zawana azana un mot ya koloba sur décor. Mais azan zambe na ete. To mona anwa ta na sa moyo. Papa oya boti yo muto abimi si au père spirituel na yo a occupé o la kelo mabe. Mais Belleville azakuna te. Ezaka juste bola muzoba. Bino bokanisi ke no décor, na ko répéter ngo. Décor nenga zawana na yena chers collègues. Banda ba illettré. Boli misanga na loba bongo. Banda ba illettré. Banda ba illettré. Ba kena ngo kana kikulu na ndenge ba okena ngwana.
Ye décor soki azaki mobali moko boya respectaka mwasi na ye. Siko ye na minute oyo azozwa ba appel ya koloba keno omoni na minute oza makambu. Omoni na minute otike keneka bongo ozozwa makambu yango dans les bons sens to dans les mauvais sens. Na négativité to na positivité. Peut-être yo komona ngo lelo 2 mois 3 mois liboso ozandeni. 2 mois 3 mois liboso kozala ndenge nini? Famille Libota, to s'emporter te na likambo yo. Ponanga, to s'emporter na ngo lisute. Pourquoi? Décor azo pesé te liboso a belle vie. Décor azo quoi moi na e pas belle vie au belle vie abimisa e. Si qu'on a minute oyo. To lobela peut-être na minute obiso to yebike no guerre obiso to zara na ngo ezaka guerre ya famille Libota na les abakwiti. Nde guerre wana penza santa to zara. Ce qu'on a minute to banda ko zwaka mutu moko boelo kwa décor to mami ke wana ke non belle vie to bandi obundisa belle vie na décor. Ça n'a pas de sens. To kiti sa belle vie. Na minute oyo numéro 1 y a ba comédien, numéro 1 y a écriture, numéro 1 y a casting, numéro 1 y a tout. To kiti se na niveau y a décor. Hein? Ah, la grande famille, non. Tozonga. Eza kaka keno, yeba banani ozo fréquenter. Yeba banani ozo la bango pembeni. Bino bokati ceux qui belvia yeba ki keno, décor. Décor o esalimi ah eza déjà keno, motambo na eza piège oh cher collègue asalaki. Cher collègue quelque part aende ko kitisa ya aiko baby azuye makambo ayibie makolo. Akotika la kaka na ba gag ya kosala ka ba gag na banana ya sila uka aosala ba vlog aosala ba aoloba siko botala ka mutu abongo ye moko amibengi mwana matete ala abanga keloko te aopesa identité na ye déjà siko na minute to bana ko samba tozui belle vie tozui épée décor to chiwana bande to kitisa pe belle vie angoti to kitisa oh balobaka keno mutu soki auti na mboka aye na ville tikeka bongo na kimboka tie na ye potanga ko bongisa ye mabaluka nde ba décor siko na minute oyo to banda ko zwa belle vie na mboka tie to tia ye wana bolimbisanga pona terme to kena ngo ka bongo di ezui Dans la minute bitumba Belgique to yebi biso nyonso a Santa bitumba ya Belgique ezana nani na sila u 14 ring ezala basaka na kati ya ring Tokyo kitisa Belgique na décor te Tokyo kitisa Belgique na décor te la grande famille Wana eza ko pese makambo hein Hey. Hey. Mokili eza mabe. Est-ce que décor aza na okelo aza level la belle vie? Biso to ki banda ko ya ko swana na kombo ya belle vie pour na to tie belle vie wana na décor. Qui est ce décor là? Qui est ce décor? Aza nani? Aza nani? Mutu belle vie a façonné. Mutu belle vie a pesi makambo. Mais wana de ingratitude da mokili yango wana te. Ta normal. Sony ya bana ya groupe Simba Sony toye bateza nini na groupe bana ya Simba o Sony mutu moko boye soki azoloba o senti penza ki voyou na kati ndeto ya ko tocha na belle vie a continuer ko sala ya zo sala bandeko ya sikezate Yasikeza la grande famille. To se ressaisir.
ndenge na uti kolanda bande musu ba yebisanga ke no tonton Mundurba alekaki na émission kuna alobi ke non décor problème na ye eza zuwa motema mabe pona Dacosta et Dacosta hey yesu no yeba te ministère ya art oyo hey yesu ta mwana mokili omona makambo bandeko momoni décor bayibie makolo abandaki déjà komata azokende siko nani buriki kile je crois nalobaki yango l'autre fois ovandi pembeni ya mutu moko déjà avandisa makambo atanga pe il fallait tikala na ligne wana tala ndenge bamani na se siko bo raisonner siko na minute cher collègue a osepela te a osepela mission na ye réussi donc bazuye penza na loboko bazuye bien na sani kitoko babebise les carrières sans pour autant les savoir lobaka keno bako vivre kana na makambo ngone na Congo komi ba publicité ya ko la biso publicité à maison ce qui a kabelo ya ko la biso publicité ce qui a nini mais pour avoir peu visibilité wana c'est belle vie pour la minute oyo akanisa te keno eloko azosala wana eza batu nyonso ne ba osepela na ye non eza na batu o pe ba ovana beza ba sali la part des choses bako baye payer bakobaye ye baobaye. Alors bref, la grande famille tolongola na bolingwa nzambe tolongola équivoque ya koloba Belvi amema na tribunal. Belvi n'a pas de preuve tangible ya komema décor na tribunal. Je crois na s'expliquer très bien. Audio ou encore maloba, audio ou ezana maloba voix ya décor ezate. Aroki ko zwa audio ya ndeko mwasi o midate oyo amemango na tribunal. Non. Eza preuve te. Pour la personne a lobi azani na poto. Pour attention ki alobi kuna keno obo alobi keno nga na tiaki poison mataki kitaki. Ok, na ye moko pe ye moko décor à côté le malobi papa ok, ya memi ngai awa alobi boye po na poison. Siko bino boyo kinga na lobi yango wapi. Nana ko bimazoba. Poutine na biso susu ko bimazoba. Bandeko, bitumba oyo kende spirituel. Totelema na prière, tokota na distraction te parce que ce qui tokoloba keno Belvi a kende na tribunal. Et ça ndeni, et ça la keno prévezate na ngambo a décor Belvi a ko bima ridicule. Siko plan o nyonso eza diable. Diable balobi keno azarizer. Lorsque balobi keno diable azarizer, c'est-à-dire quoi? Diable nenga zabo o nyonso ezaki plan na ye, nenge barde boy. Belvi soki akosala la sentiment ya koloba keno o bafani na ngai bato nyonso batelemi na kende wapi na kende na tribunal. To fongoleli déjà diable porte parce que diable déjà ça planifié ti kuna na ngambo ya tribunal ya koti pe na kati ya bato bino bolo bakaka kende na tribunal la kende na tribunal parce que ko kende na tribunal eza déjà ko fongola porte mususu. Si ko tonga okende kuna prévezate a obima ridicule automatiquement eloko o bango babandai koluka ta bazui Belvi. Parce que là ce n'est plus to eza subituma ya musunité comme spirituel. Et donc eza na spiritualité ezo bima pe na musuni. Eza nyonso mibali. Alors tout se ressaisir. Parce que ngape na bandai koloba ke eleki Belvi akendata na tribunal parce que na kotsaki pe émission mo na lobaki bongo. Mais na ekotala Mosambeli akena kofuna na tribunal
ya mokilité. Mosambela ki na kofuna na tribunal à Lola. Seigneur kota likambo yo. Papa Ce qui te lobi peto solo la pembe. Décor a joué na CDT, décor a joué na cassette, décor a ekobima na ba YouTube oyut. Siko to zanga to sisa ba énergie na biso na mutu moko boya lobi awa o azo peser te liboso a belvi to zoye to mami kai kuna to komise nani. Attaque non na bi que non na sous souci na ba artiste en onyon so tout je vais être préféré mille et une fois que non place ata ko tombola décor na zo ata papa Serge na biso a sake na tomboli ata sake ba décor moko to tchango to peser to tchango na balance to tche décor wana to tche belle vie to peser parce que ninga zawana ba biso mama bébé se ba tcha biso baka bako ya bako landaka eloko moko mama bébé salobi azui na yebi mutu azola azotinda yo mutu otinda nganani yo buzo bozo sala wana c'est-à-dire yo pe bazotinda yo boza kaka wana bozo fouiller ba communicateur ba communicatrice ya bela ba bwa keloko moko amukete ekomi ya bino bazotinda yo bato asila tango babima kabana batinda kabango le méchant ba diaboulou. Donc na ngambo ya belvi bato baloba te bato basekate bato banini te boza wana bozolandela kaka maloba ya muke awa ya minene oyo ebimi oyo abimisi oyo c'est-à-dire bino nde botindi ye siko na oyo bino botindi ye wana biso toya koloba te ekokoma ke no batindi yo nayebi moto azotinda yo mpo yo buzoba na ozosala baotinda yo peti. Ils ont passé, bandeko. Ils ont passé. Moko, non. Yango na bo mona bandeko. Nyonso ekoya sur les réseaux sociaux. To s'emporter dans côté. Nzamba lobi na circonstance nyonso ka to yeba ka to kozongisa matonzi pa nayi. Moko toza batu. Moko to sala o balobaka ke non la chair est faible mais l'esprit a besoin de toi. Nzambe nanga. Na minute to comme on est to komi faible. Ya ke non na minute on keta na lobi mabe. Mais ko honorer nzambe na biso te. Et qu'on aurait été. Famille Libota. Partout, boza Allemagne, Londres, Rome, Italie, partout dans le monde, partout au Mibengi famille Libota, Angola, partout. Bozoma ya malili bo mais la maman moko bengi nga mama bébé c'est na lalité nini. Il fallait na lundi ça y na téléphone. Ma bébé ça va. Na me la kisi attention. Na oyebi sabino wana obolalite obo kokate bozala fort ou encore forte. Belvi aza niveau moko na décorté. Décor ata balobi babandela mokili. Ata ndenge tozala mokili boye tisuka mokili. Décor akomaka pembeni ya belvité, akoma na level la belvité. Na lobby pe kotika la bongo. Ce qui a posé peu place ya koloba kino batinjo na lobaka o eza vérité. Parce que mentalité manière à décor, musika kotuna ya belle vie. Savoir vivre zaté, sagesse zaté. Nzamba sali ngolo binyata na sima mutu linga to s'intégrer na makamususu. Ndozo siko la kisi siko ki bo mwana matete na yo bien. Otango koloba ki mwana matete po batu babanga yo. Un artiste ou un tombola qui voyou na réseaux sociaux. Famille Libota, bolimbi ça fait très mal. Décor azé l'autre côté liboso belle vie. Timo qui est aussi là. Non, le bango kutu à haute voix. Timo qui est aussi là. Décor comme un cheville à bella té. Alors, la minute, rivalité, ils ont les cas. Ou encore, bitumbo, to zarango, ils ont belle vie, si là. Toko, ti sa mutumo, pamba, to, ils ont mis bien, non, la banga, à vous doter, na zamwa, na matete. To zoye, pe, to, ba, no tombo, la, nali kamni, nyango. Nali kamni. Oh. Tada sumususu.
Moi lipa au monde on dirait que non somi ma moko avion. Somi moi ketch, somi moi mutuka. Au monde on dirait au commis. C'est quoi ça? Tout ça, bandeko, les lotés, l'obité. Les lotés, l'obité. Ce qui a évolué pas si là, c'est pas un problème. Bon de bara. Bon de bara, bon que ça la dio ya bien assis là, ya ça la ba théâtre, bon ba ko bois qu'elle a déjà assis que ça la té parce que si la salle a déjà na chers collègues. Ya si que ça la té. Pour na yesi la tango ça ba théâtre na ba to aboy tango ça la théâtre peut-être ça li comédie moko boy na décor bo bois qu'elle a na bo bois qu'elle a na katali na yé moko mayele na yé. Ami be star. Est-ce que azo s'exposer bien pour le niveau na yé? Il y a aussi la théâtre et sous-souté au comique au sababilo quoi va mboaké là. C'est malheureux et c'est honteux. Pour ceux qui n'ont pas écouté aussi là, à la logique, na niveau peut-être assis là, à qui qu'on se mêler là, bêtise, à tout le coup là, oyoté. Vie que non à vivre qui n'a belle vie mouto abimi ça y est. Oh ya o mema epebe ni na yo, mais yeba que non ça la bombe de retardé. On ça la bombe retardée. Avant que tu sois soumis dans la salle et pas dans la revente kimia. N'habite pas aussi la mot pas réfléchir ça quand elle est toujours dans des faits dans ma bêtise. À ma bêtise. Moi si mon retour vous comprendre des choses oh ça moi ça ndengeni elle n'a même pas de valeur à moi si la wana. Mais nous allons na minute attaque nous oyokana kanana belle vite. Mais peut-être il y a des décors, chez moi, non. On l'a qui si personnalité, on l'a qui si leader, on l'a qui si présent à tout que non, yo ça m'a bêtise. Moi, c'est mon travail. Bino besoin d'un intérêt, bino moko, y ça va ta réputation. C'est difficile pour si là à changer le tel loko wana image wana. Tu dois reconnaître la bino comme moko boy se pendengeni. Et loko on peut belle faire ça là autoye barati. Comment est-ce que bozo même batuka kana bêtise? Comment est-ce que bo même la communauté kaka na ba buzoba? Oza déjà mutu moko boy déjà ba tia au cas. Sois exemplaire. Tala buzoba au décor azo sale. Mais on dit que le buzoba oh ya continue à minicho. A oza pembe na belle vie, c'est difficile à continuer par belle vie. Soit c'est à qui qu'on se réfugié wapi. Yemo ko moni que non, bêtise oh est pas si les ko simba. Yamana ke facilement, yamana peut si la jouer facilement. Ce qui si la zaki mutu moko boyazo mais ma penza la katia bongo na ya koloba ke non na za indicatrice ya masse. Ninge za boye biso ba comédien toza ba touté. Ba j'ai un décor aza nango. Te na okyo memango na musala nanga te na obebi sa image ya musala nanga. Mais lokola ye pas emporté, ye ba gerakade ye. Ba gérer na nyonso makasi kana okene koluka bilamba na Chine. Azo continuer kokota na ba buzoba. Po buzoba o belvia ko ndimango te. Mais si la za nkati ya buzoba wana. Ba comédien nyonso ba yebi na minute oyo, soki to sali buzoba boye papa refuge na biso yo zale pas si là. Refuge na biso yo zale pas ba cook boké. Valère Isaac. Valère abo moto eza wapi. Mais soki muto ko luka refuge pas na atane to za boye to na ba mboka ba to ba refuge na ba mboka ba. Mais il y a des lois. On se réfugier dans mboka batu. On se comporter bien nenge ba ko éduquer yo kuna. Si yo mona réfugié ye ameme no buzoba yo poko tina buzoba. Mais on bebi simboka na yo. Boya na ko matisanga attention. Na sina ba ke non na bananga suko ganga te ba méchant o bo pesa ngai. Ils allaient rater moi nous on a le samedi hein na ba game na yao hey problème bonjour dans la grande famille. Comment est-ce que si là il accepte toujours des bêtises parce que belle vie a aucun dit ma bêtise pour décor pour ba on a révélé bien le moko
Comédien nyonso au calculer ma belle vie. Asa ayebi déjà po ayebi que non, ceux qui na lobi na ça la belle vie ma belle na ça la place na ngala okende ko se réfugié. Wapi des abakutku ceux qui les SB nde ba yambaka ba réfugié. Na buzoba. Donc identité ya Yasila na minicho ezake non, ya yambaka ba réfugié. Ba réfugié pe ba konzi ba diriger. Tane ngazo bebisa mboka. Nga eska komona des réfugiés a na mboka batu a take over ya mboka wana te réfugié faut zala na anda mboka wana pone doza wela ba fille nous sommes des réfugiés. Yeah, nous sommes des réfugiés malgré tout ça ba document mais nous sommes des réfugiés. On les a identité. Totambola or banani na bangote ba principe na bangote. Ou bien même peut-être qui moukala na qui qui moukala. Non même peut-être qui kuluna na ya Congo na mboka batute. Non ça boloko. Na kolanda ba principe yo no moins que non soki pas na bino ezaki indiqué a okozala indiqué. Sikoyo na SB et comment on dirait na okelo ba que non toilette peut-être ya ba réfugié. Réfugié a corriger yo, réfugié ko tu sope na buzoba. C'est malheureux hein. Bandeko qui grande dame ko ba s'impose aka qui grande dame. Qui grande dame ba s'impose aka. Ceux qui artistes le lo bazo se permettre peut-être ya kobima, ba bimi pas belle vie ba ke c'est parce que ba dit que ne pas belle vie buzo bezate. Donc tant ozo calculer que ça la belle vie mabe, ozo mi yebela déjà na okipa sila. Dites-vous peut-être que non, si la personne qui mutubo aliga buzo bate. Yo kanisi belle vie ko ça ni. Ba ki ma belle vie, ba ki ma belle vie te. On va dire, ah, comportement, ça, on n'a pas ça, on comportement, on a battu la place, on a foufou facilement. Et là, on a payé sa bango. Et là, quand on a payé sa bango, peut-être, on a posé à qui non, bah, ça, la bêtise, c'est parce que, bah, il y a des places, on s'est réfugié, bah, on dit, ma bango qui y là. Et ce qui te dit total, là, on t'a dit, baby, ça moussa, les akaka, si, là. Pour ceux qui si là, à mon a bêtise oyo, à boya, on pas la gane boya na bêtise oyo. Te, zonga kuna. Yaya, est-ce que va comédien ba osa isu buzo ba o? Ba osa la ngote. Ba osa la ngote. Oki osa na rando na muninga na yo mena nga muno osa ti éduque les gens. Et non pas que nous na rando na muninga na yo mais ozo kota la buzo ba pona peut-être pona onyoko la mutuana. Ozo onyoko la été cette valeur ba valeur na yo de ozo perdre ango. Si les gens ont tout le monde kala ou bande théâtre kala, biso to ota na télévision ezana nani, ezana kunki. To ota déjà nani si là. Mais il fallait qu'on ba lelo que non ba no ba lelo oyoyo, o ba bimi lelo oyoyo, ba ko konza biso te. On doit les ko éduquer bango. Il faut to éduquer bango. Mais le quoi mutu moko boy tala kaka o zake pas la bino des choses qui ne kobima kana na didou. Ozo bima déjà la musicien. Est-ce que tu es mieux placé ya ko éduquer mas? Retomber yango wanat. Bande ko ba se racheter tarapé, ba se racheter tarapé, so qui peut ma belle kaka période moko boy et comme il ba temps moko boy s'imposer. Au moins, moi, si peut-être au lati, griffe no télémia no zokanga ba photo, tout zo qui sa forme, mais personnalité zatée. Mais bon, t'as la belle vie. À ta place, zo kitazo tambola na mwindu na ye. Au sentir personnalité à mutukeno, il y a une tête faite ici. Si la ta a posé a posté kaka photo awa, ozo ta la kaka keno awa. Mutumoko ba matalana. Mutumoko n'est même pas mieux placé à indiquer masse. Nami ni tio le ko na ba comédien ba dit que non yo za faible. Ya ko ba que non. Bota ka ba bi que non na minitio muto e photo ba na ko kitisa to longole wana numéro 1 c'est belle vie. Et ça facilite poto bimisa belle vie. Mais pas si la balobi bien que non, pas si la c'est moindre pépé ka boy pas to ko ici. Si la ozo kangote. Mais so mata ba valeur na yot. So pas ta valeur na yo. Tant qu'une femme. Il fallait que vous ayez exemplaire.
bandeko, belle attache que au taliboé, koyana ye ko tambola na ye malgré ba bitumba, mais tu sens quelque chose moi sûr. Ngana zo ki ba appelle moko ya bato ba kutani mbala liboso na Belgique, bi ma BBC. Belle ka o to mona na théâtre de na vandi na pesa na Belgique. Na éviter pourquoi ba finga ka asa na personnalité place avant toujours sentir que no ya. Mais si la zaranelo ko anate. Donc, il pour elle, on dirait que non, il y a des pomba. Pomba, il y a pomba, il y a nini. Maman, et ça, on a dit que ceux qui nous ont pas cette opportunité, gagner opportunité, on a dans le bon sens. Pour lobby, bah, lobby, lobby bien. Mais le théâtre baby, pour la silat. Est-ce que tu vas y barango? Oh lelo décor ma peka komi ma peka tout ma kolola kaka koloba loba ba benga imbolo kokuna mabe ba gros do ananyo sa sali poani po yebi place a okene ko se réfugié ba kondime na buzoba po yebi ango dites-vous que no ben si la bane kondime ne bêtisité ba ni ba sila ma bateau ba ni ba sila ma hey. Ma grande famille, bon aimer, beau partager. Bref, Badbozo Bengangai, Tozo Solola, Belleville, dans les commentaires, beau tika na bino ya kolobakeno Belleville memaye na tribunal. Na biso na bino, to mema makambone na tribunal a lola. Et pour le tribunal à Mokili, le coup, ils ont déjà plan, ils ont spirituel. Diable est déjà, à ça planté la place union. Son tribunal, à ça linini, à ça planté à Kolobake. Notamment, Belvia à Koya, et que ça, na, ceux qui n'a avocat, moko boye, au bobé, na, on jip, banane, na bino, kuna bobé, na bango, déjà, diable à ça, kotina, katina, tango Koya, bref, eza wapi. Alors, belio wapi. Yé pas balouke li Belvi plaignant, a balouke lié. Belvia ko sa ndeni akokoma sous traumatisé son égola tabela égola tapé biso. Alors connaissez un peu de retirer loko wana ya koloba Belvi a memango na tribunal. Belvi n'a pas de preuve tangible ya ko mema décor na tribunal. Tribunal o biso to ko mema makambo ezaka tribunal alola. Et ngana zo bangela na nga ngote parce que je crois na lobaki yango na émission na nga ya 2 jours passés ya koloba ke non ba bundisaka ka ke loko ezana na babunsa kaka do ya mutu Belvi so kazaki na donte ba deko bitumbo lingo zate bota la ba combien de artistes bo ba fongola ba chaîne la bazala ba makamu na bango bazala ba don na bango bazala ba étoile na bango pardon bazala ba étoile na bango mais eza makasité lokola ya Belvi eza makasité. Si ko diable bino bokanisi ke no diable ko kitana seka ka boye pou ayemba la moko longoli Belvi wana na ki numéro 1 wana na ngbende te ako s'incarner kaka na ba collègue ako s'incarner kaka na ba collègue et si longtemps que no biso to yebi bongo alors biso tribunal biso eze palola to kene na tribunal ya mokilité to kene ko sambwa toza na nini te pona ye moko nenga za na zolala na ndaku na e na mwasi ne ba vandi allié a seki ala kisi minu wana abimi amoni on dirait que no ye peso ki ndenge nini wana aza sir na ye moko alobi ke no audio na nge ezate boza na message na nga te place obomona kinga na lobby na minute aza nango eloko wana na kati na siko. Alors bref makambo tribunal ezate papa na biso famille bota sala papa na biso za eloko ko sala te botika papa vanda. Et alors, on est là, tribunal, on est au fond des tribunal à l'eau là. Et l'oko nyonso ezalaka na suka nango. D'accord, ba yibie makolo. Parce que lorsque Zaki pembe na Belvi, yé na maele na ye, il fallait yé ba keno, boyebi ba tout combien ba lingaka keno, ba ni ataka ka pas Belvi. Parce que grâce Luzolo Lobango, si aujourd'hui je suis grâce Luzolo, koni na batu, c'est à cause de Belvi. Na bete la bino histoire ya nani ya tiki encore grâce Luzolo alobango mtobenga ke zaki cher collègue na moment na ya majabu asa la sécurité na majabu na théâtre majabu na Belleville télévision abanda na sécurité na nani ya majabu grâce Luzolo et tu aujourd'hui tu es koyeba grâce Luzolo malgré que non azam muto azana ba défaut et tout mais à reconnaître aka l'obito éviter personne qui a connu, tant pis, c'est ça la tormoki.
C'est ça, bato à mokili. Ndebongo bato à mokili. Ce qu'il y a décor. Ayebi combien de gens au babane ko lingaye te pemeni à Belvi? Bandeko, boyebi diable ou encore bitumba famille et occupé ko bimiso place à lipamboli na yo, place aux joie, a bimiso wana a ridiculiser yo. Décor na minicho nyonso ezoleka, nga na moni ke non a bebisi lipamboli na ye. Parce que lipamboli ou encore yé na minicho ko mona ke non akomi makambu te. Okoma makambu na buzoba. Okoma makambu na buzoba. Comment na va lobe na ngona ndenge ya mabe? Mais ba lobe na ndenge ya mabe me ba kuto na ngote. Nde Belvi na biso. Depuis Bobanda, to kuta kaeta. Depuis Bobanda. Yo bossa la tête dire, bossa la boema pécolobi que dans la minute c'est moi sur les réseaux sociaux, mata kita miniature. Non. Bande koto linga kamo ba publier na likamoko ya bien. Et non pas ba publier oyo nzambe na ngai biso ba mususu fa eto zata ba professeur. Pour Congolais, allez, natika koyeba trop monate. Pour nga na koyoka kutuma beli kambo boy. Mutu azana motema. Et puis ninga zana aubimate. Aubimate pour na ko démentir ya koloba keno makambo na ebite boy te. Parce que ça joue ba coup de fil. A dit ko bimate. O mena minicho etala boy diable. Na minicho ya ko bimanete. Na minicho zozo ba coup de fil ko bimate vanda. Na minicho yonde makambu. Menanga la tuna kala lobi makambu na buzoba. Tu as une famille, tu as une belle famille, tu as ta femme, tu as des connaissances. Na buzoba. Mais tout sauf ça, il y a koloba keno belvi atinda appelle ça ceux qui poison et a ke nekotie la mututel. Mututel a ngoku tugo nzoka ne abana ko lingote nengo zaki pemeni ya belvi. Siko ya yena no bimi bongo onene ya lobi. Siko ba tout combien o pe ba jouer peut-être pas belvi, o peut-être pe ba na minute pe ba beti maboko ba bien akenda tikela biso place oyo. Dans la vie, il faut qu'on la souple. Nzambe soki apesa pambolo place moko moni ke no place onde na pambwami. Respecter place wana. Seko na seko. Omona ba biloko mususu aboye omona pe bitumba famille ba moni boye pato be bisele kuna. Diable akota kaka na kati ya batu ba créer soko za makasi te ba zuyo. Toko yeba. Parce que na minitio à côté na groupe ya bagagi ya bambwaki là. On est là. Toza wana ya sika pe kozala te. Elobi ata nene ya makolo poussière toyoka. Deuxième bureau toyoka. Ayiba mobali ya batu toyoka. Ndoki toyoka. Akanga kabeto la batu toyoka. Nini susu. Ebele bokomelanga kuna toyoka. Ya sika kozala te stérile toyoka. Nyonso toyoka. Ateka mamiyom toyoka. Lesbienne toyoka. Siko ya sike kozala nini? Ya sike kozala te? Yo de bayibi yo makolo sans pour autant le savoir. Ata bakolo bakeno aina boye pona dacosta boye bandeko. Ba raison betele banani ko bime belé. Mais laissez-moi vous informer ya kolo bakeno omoni ye azaki ne mayele te. Place au batu bavani makambo ezanga te, il y a toujours des problèmes. Il faut qu'on ait sage surtout ce que bikeno place au nazo bénéficier. Ngana omona te que non, ce qui lelo ou tu es pas belle vie, ok pas si là et comme il garantit à vie. Non, et ça garantit à vie. Point parce que s'il est d'abord dans des bêtises. Na mutu oyo ako préfère ako linga buzoba na vie na été. Je ne pense pas que non ko bebi sa koto yo, ayebi que non kuna refuge za ya bato ba buzoba, ok kuna. Non. Mutu azo réfléchir te. Il faut ça peut-être il faut ça ka mutu moko ba loka yo pepe na famille na bino. Ba loka omoni décor. Ezaka famille pene sali ke non alonga pemeni ya belle vie. Oyebi batu combien na minute pe ba sepeli ke non ndengo bimi pemeni ya belle vie. Oyebi batu combien o bane ko étouffer bango pemeni ya belle vie. Siko bima pe kenda ta na kimia problème. Bima kenda ta na kimia problème. Bo sala ka ngondenge nini?
bosala kango ndenge nini ya koloba keno bobeba ezata kobeba na te parce que jusque là tozo ba likambo ngo te Belvi asali yo nini décor mutu abimisi yo ok supposons peut-être Belvi asali yo mabe degré de force aza mutu degré donc nazo ebate reconnaissance ata eloko moko ya bolamu oyebisanga keno ezate tandenge bazuyo déjà kaka na bopete nyonso o keno bayebaki keno ozalaki pe pilier pe ya Belvi o jouer na showbiz oyebi batu combien bayinaki yo basepelaki ndenge o jouer ki ata na showbiz te na ba artiste comédien nyonso oyebi combien basepelaki te siko po ba etu nzambe dans la vie bandeko eza conseil nazo pesa tozalaka souple diable alinga te place mutu azolia place mutu azozwa bien place mutu peut-être amona keno fitir eza diable akoyaka kobebisela yo lobi okomi ko regretter tant que vous regrettez et causez l'heure trop tard neti na minicho mutu tout comédien nyonso oya bimi lo kwa ba décor ka nenga kende libela et ça sous retour te to boyi wana to donc comédien nyonso bozo ba sous dernièrement na lobaki bino ba comédien na bosi bo vandi wana bosi bo lingeli Belvi boule bimelaka déjà bomi bimelaka déjà na lobaki yango 2 mois passé te awo ezaki na likambo anani yango je crois ezaki ya papa Alain na belelaki ya na lobi keno bino ba comédien bosi bo vandi bo lingela Belvi boule bobima toza na besoin bobima botikela biso Belvi vivante parce que nous on a encore besoin d'elle bobima mino boboma ete Siméon boboma ete bandoki tant boye na makambo poison jusqu'au to baluki pe lobi que no bino ne bozana bovandi na Belvi tamula ibo bana ko lingete peut-être bo tchela pe ba poison pe ba poison bino ko kanisi Belvi ninga zana lia poison te bozo ko tombola yo ba ke no Belvi atinda Belvi a medi poison combien de fois na monde na bangwala Belvi a medi poison combien de fois Belvi a boké des maladies combien de fois na monde ya ba comédien to ka ko bele là mais donc il n'a pas funda na tribunal à l'olat mais bon tala likabaka da likambu ke no Belvi a pesaka bino bokanisi Belvi na parcours ne nyonso 7 ans existence ya Belvi télévision alia poison te ba boké les maladies te pour to vanda aka kimia to vandi kimia to ya ko tombola ngote c'est parce que tu dis que non eza mondo ya za innocente qu'elle est nzamba so continuer na kobatela ce que ça dit que non bolingwa nzambe te Belvi pa ke na ba poison o ba tchela ba comédien tous à la paix batuti et le bien ta nénéa chers collègues azalaka ta likolo sali pasi ba tchelinga poison ata mutu sali pasi poison donc mutu moko boy donc oza toujours ka la inspiration ya mabe oza toujours na ba idée ya mabe na mutu na yo oza ba to ndenge nini il faut zaka mutu a diable ya monde à ténèbres il faut la remplir toujours na ba pensée moko ya mabe na kati na yo pour mutu asambela ka kozalaka tout le temps te ko tombola ka diable ko tombola ka nyonso ke non e ko kiko appel et loko moko donc ba salinga mabe non oki nene ya lobi ya zalaka ta mutu pasi ba chelinga poison libu mu pasi ba chelinga poison batu ba pema te comment ça ka ya koloba ke non poison bino bakati ke non poison c'est ça na ndoto o ko ata ko fongola munoko loba ke non na za na poison to ke pa ina tozonga na kuno ko kene ko se traiter batu ba koyeba soko soyo ki bien do yo leki siko na émission nga kutu na leki poison ba tchela kinga poison bo za na minoko tobo kabino ba comédien ne likambo batu moko ba sans esprit batu moko boye donc ozo tala ozo comprendre te o batu ndenge nini oyo ba méchant moko ezo zwangai. Bref bandeko bolimbisanga tellement na mati méchant donc un comédien boza batu moko boye bo créer ka sur scène boza batu moko boye bo sala ka ba improvisation moko boye pas comme possible
Ça prouve déjà que non, Mitou, sage intelligence. Parce que pour Moutou a improvisé kaka boye sur scène. Et ça maïele. Parce que bino improvisation la bino zalaka maïele la bino zalaka sur scène. Après scène libanda scène maïele zate. Bolole la bouzoba na bouzoba. Hein? Tout solana nous pembe la grande famille. Pour non comprendre des ba comédien ou. Non comprendre ba ngote. Pour nenge bazawana. Bako bengo kaka na téléphone balobi oza na casting. Rôle na yo kozala boye boye boye. Eza te ke no bango ne ba jouer kana ba pesa bango maluba. Te. Peut-être maloba ezala ke no oye o jouer mais Belvia lo aye ko coacher no ba kisa iloko boye po ekene boye pesa boye. Mais baza ba tout moko boye, tant ba se retrouver ka sur scène déjà ba si ba briefer yo ke no titre eza boye kende nango boye poto pesa boye boto joa boye idée eza boye. To développer ngo to ke na conclusion et tout. Donc, des bazala ba kenara ba improvisation et qui toko makasi. Parce que pour mouton improviser zanine, c'est l'intelligence. C'est la souplicité dans l'esprit. Si ko bino maele na bino za kaka sur scène bo improvisa ka bo sala ka o nyoso bo sala ka na et puis to c'est qui est. Mais libanda, vous êtes d'autres personnes. Oh my God. Nini? Nini? Yango bosimba bakisi ya keno bozala makasi sur scène libanda maela ne kimaka. Mais non, tout nana. Tout nana. Pour non comprendre nango esouté. Parce que un artiste, lorsqu'on a déjà un niveau à quoi improviser sur scène. Mais libanda na oza mutu moko bo donc on lobaka mingi te il fait que contemple au vandi bo inspiration zo kitara yo. Mais par contre, ceux qui basent sur scène, basent improviser, mais les noms se bimit au boucania, au seki, mais les bandes, ils va bengi, bah on a la caméra, bah qui bah zone, bilobela moko boy. Donc ah, on comprendre que nos artistes et autres, biso to zana bango oyoyo. Bon moto na bango qui bon moto na bango, ils allaient kane auto mo na katang basala ka émission. Sur scène, ils allaient conduire sur le côté la maison, pour que on soit bah qui si pour boya ka même la bato improvisation bongo, bah bah que nos boza bah comédien. Non, toi qui nango bongo, pour bozo bo nyoko la biso to tu dois réfléchir sur binote. Un comédien déjà ça mutumoro déjà mental na yeza que nos places non sans comme boye il faut à contempler tant on contempler on appelle inspiration ko que non ah tant on ke boye théâtre boye ah boye nde bongo donc ça boza ko ba prophète bon encore ba prophétesse que nos places au comme au loba mingité au contempler parce que au un message au inspiration au contempler au tala boye papa le ko loza artiste. Mais bino lo so batiaka bino ka lisangu wana bilobela oboko makanango on dirait ce pendeni. Donc ils ont se référé à Tamukete na oaza sur scène na oyo aeko leke émission des choses différentes. Alors bref na komi ko chité na sali même pas ta promotion ya film. Hein? Famille libota plus na bolingwa nzambe to s'emporter na likambo te et lokwa liboso to mi lobela ke non décor a pesé et pas belle vie tokyo pesa ye décor makambute maman biso sa bimisi OK akende ko voler na ba propre zèle na ye it fine akende toki ko ya ko banda bituma na biso za kaka asila na belle vie et sili ba décor biloko te. Si la na belle vie de bitumba wana toza wana toza nde wana na ba décor lisusu likamuni na oh my God na lobby na kanda me bolimbisanga na kena ngoka bongo parce qu'on en a marre avec ces gens. Total la film na biso yoto ki na 3e épisode Vaccination total ango Davina kuna zo de kana ba problème. Pacte za kuna na ba parents na mibale. Je vous aime tout le monde la distraction film na biso za film kitoko tout ça la concentrer na film na biso bandiko tout ça la vraiment concentré live air moko je vous aime bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants.
tozala fier ya kozala congolais, tozala fier ya kozala africain, tozala na bomoko po totonga mboka po na biso na banda na biso.